Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini bato mosusu oyo bazali kolakisa bolingo na bango na mboka na biso ya RDC, mboka oyo esila kozwa ba blessure ndenge na ndenge, mboka oyo basila ko néglige yango, mboka oyo etikalaka lokola zamba, pe mboka oyo lelo bato mosusu nzambe asali pe atie mayele na kati na mituna bango pe babandi ko penser ete ebongi malamu ba peuple batelema, ba peuple bayika mpiko po ete moto na moto abanda kopesa implice na kati na bo mayele na ye po na mboka po ete mboka ekende liboso. Bandeko babolingo toyebisaki bino lobi ndenge nini totalisaki bino ete ndenge nini président na biso Joseph Kabila Kabange le rais azali kosala pona mboka na biso RDC, pe ndenge nini président na biso azali kolala te tango nyonso pona kopense eloko nini akoki kosala ya malamu po ete peuple na ye asepela. Bandeko babolingo toyebaki ete tango tozalaka na bamboka na biso bamakambo nini oyo biso tovivaka pe baproblème nini oyo biso tomonaka oyo elekaka na kati na mboka na biso. Bandeko babolingo ngai na koyebisa bino ete ebongi malamu biso bakongole tobosanaka le passé te na oyo eleka na kati na mboka na biso po ete soki tozali kobosana na lombangu ekotinda ete to se souviendrait te na bamakambo oyo tokoki kosala po na avenir. Bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko. Oyebi bato mosusu bazali ya na poto, bazali bato oyo bazali koloba te me bazali na silence, me bazali na baide ya kitoko pona kosala ba evre ya malamu pona mboka na biso RDC. Me bato mingi tozali komona bazali kosala makelele na nzela ya ba internet kokoma koloba n'importe quoi. Nde toye komona ete bato wana bazali kaka bato bazali kosala makelele, me bato oyo bavandi na kati na kimia bazali koloba te, nde bato oyo bazali kotravailler dans le silence pe bato wana bazali kosala ba evre ya minene po na mboka. Bandeko soki tolobi boye po nini po ete
Joseph Kabila alobaki yango malamu. Pe tango nyonso tu azali ko pesa occasion na ba Congolais nyonso oyo babengami ba diaspora congolaise alobi ete bino bato bobimaki bokendeki po ete bozwa mayele. C'est le moment oyo ngai président na bino Joseph Kabila Kabangele Reis nazali na besoin siko ya mayele oyo bokendeki kozwa libanda ya mboka boya na yango bopesa biso yango soki tomoni maloba oyo bino bokomemela biso ba idée oyo bino bokomemela biso ezali malamu mpona intérêt ya mboka tokotia yango likolo ya mesa pe tokotravailler ensemble. Joseph Kabila atalisi bolingo na ye na peuple nyonso aponi moto te alobi peuple nyonso ozala mwana mokolo mobange oyo kaka koya na eloko moko ilikanisi ya malamu oyo ezali mpona avantage ya mboka. Joseph Kabila alobi ete azali prêt ya kopesa to kofungolela yo maboko po ete apesa yo occasion osala makanisi to eloko ya malamu oyo olingi kosala mpona mboka. Bandeko tozali komona yango meme na kati ya mboka okomona tango mosusu bato oyo basalaka bilanga na kati na Congo tango bazali na ba problème bazali kokima epai ya ministre ya agriculture azali koyamba bango pe azali kosolola na bango po ete ministre azali na besoin ete bandeko oyo basalaka bilanga bazwa pe solution na ba problème na bango. Bandeko babolingo bino moko boyebi ete na tangu ya kala na tangu ya deuxième république totikalaka jamais komona esika moko oyo ete bato basalaka bilanga bakonzi bafungolela bango porte po ete na tango wana ba ministre oyo batalaka makambo oyo ya bato basalaka bilanga on dirait ba poste na babande kopesa bango pona kaka symbole kaka ke ministre azali wana mais misala na kati ya terrain ezali komona na te. Lelo oyo Joseph Kabila aye ko reconnaître valeur ya bato basalaka bilanga pe bazali kopesa bango meme ba crédit pona ko soutenir bango bazwa moyen ya kosomba ba graine ba makambo ndenge na ndenge pona ko renforcer bilanga na bango alors que na tangu ya deuxième république bazalaki négligé. Bandeko lelo tokoyebisa bino lisusu bato mingi makelelo bazali kosala lelo bakomi kolela bokonzi pe bazali kolinga kolobelela meme ba œuvre Joseph Kabila te po nini bazali kokanisa ete soki Joseph Kabila alongwe na bokonzi bango baye wana po baloba ete bamisala nyonso tu Joseph Kabila asalisaki na commandement na ye na kati na gouvernement ya lelo baloba ete baezali nde ba œuvre na bango te. Biso toyebi ete misala oyo ndenge tozali komona lelo na Congo ezali ba œuvre ya le rais na gouvernement na ye. Bino bato nyonso to bozali koya bozali na bino kaka ba embrouillère bolingi malamu ya Congo te ndeko soki moto oyo penza alingi mboka na ye Congo tango bazali kosala likambo ya malamu pona mboka na biso Congo pona RDC soki basali eloko ya malamu ou bien batongi nzela ou bien babongisi nzela ko banda Kinshasa ti Kikwit mendeko soko lingi Congo okotombola ka même ngongo polo baite ah bravo eloko ya malamu esalami na mboka na biso depuis Congo ezala Congo. Mais komona ete soki otali epai ya ba opposant congolais misala nyonso ya kitoko oyo le rais azali kosala na Congo bazali kolinga kolobela yango te bango batelemeli kaka kolakisa kaka mabe ya le rais oyo na ya solo na oyo ya lokuta. Bandeko bino bokanisi bato oyo mitu oyo tozali komona lelo oyo bato basalaka pe na tango ya 32 ans oyo mboka ekendaka na kokufa basali pe eloko ya malonga te. Bino bokanisi bato ya boye bango nde penza bakomemela biso
biso solution na kati ya Congo. Bango nde bakosala likambo ya kitoko na kati ya Congo. Bandeko, oyo le rais azali kosala lelo bandeko. Nazali koloba yango soko ozali na motema ya bolingo te. Ozali na motema ya bonzambe te. Jamais okotikala kosala yango mpona peuple. Po ete mosusu akoya koloba ete Mobutu pa azalaki wana ayibaki, bango bayibaki babonga. Et bon, pourquoi pas ngai pe na koyiba? Mais Joseph Kabila azali kotala wana te. Joseph Kabila lobi ete mboka ifo to tonga mboka ifo to sala makasi po ete mboka tikalaka na ba blessure, mboka ifo kende liboso. Akokai pe koloba ete abanda ko profiter pour na koloba ete mboka wana ngate moto na bomba yango bato mosusu nde moto babebisa. Mais Joseph Kabila atikala jamais ko critiquer bato babebisa mboka. Ye alobaka kaka ete to sangana to simbana to tonga mboka kende liboso. Alors lelo to kondima président ya boyete mpona nini? Mais lelo komona ete ba congolais batiki bakomi komema biso kaka na ba distraction. Tango kolakisa na ba peuple ndenge ni toko ko simba na to tonga mboka, tozali kokende malembe mboka na biso ebebaki panda bambula na bambula. Ezali na bato mosusu bazali koya na ba prophétie na bango mongo bazali soki alali alamuki on Nzambe ndenge ezali wana mboka na biso ezali na kati ya libulu moyebi mezate. Olia ya kozala na idée ya koloba ete ndenge ni toko kosala poto tonga mboka batelemeli kaka idée oyo ke mboka na biso ezali na libulu moyebi mezali te. Ngai soki bapesi ngai permission na ba peuple congolais na bakonzi ya Congo nde na koloba eloko nini okoloba po ete obanda deja koloba ba témoignage na obanda kala échange pe eloko te na Congo yango ezali kaka na ba problème. Donc pona biso te ko mona ete même ba témoignage na bino na yango nde ezali ko distraire bato. Tango yango yo peuple nyoso il faut atelema tozala liboke toyeba ndenge nini ya kotonga mboka tokeba na bato bazali koya ko distraire biso na ba témoignage na bango ezanga tina sans fondement. Lelo bakoyebisa bino lobi bayebisi bino b moto mobimba bozoko yo kazali koloba ete ndenge ezali wana Nzambe atelemisi nga lobi ete na telema na loba makambo nyonso to tosalaki na molili po ete alingi akangola mboka na biso kaka la même personne aye lisusu ndenge ezali wana bandeko ate tosali ndenge nini Congo na biso wana ekobonga nango te po ete Congo na biso ndenge ezali wana bakundi yango ezali na kati na libulu tozela kaka mokonzi ya koya bandeko yo kanisi soki mokonzi oyo tozala na ye lelo Joseph Kabila Kabange le rais soki azalaki na motema ya bonzambe te yo kanisi akoki kondima ete bambongo ebele oyo ezali kobima na kesi ya leta po ete batongaka banzela basala misala na Congo alingaki ndima yango. Yo zomona différence te entre Mobutu na Joseph Kabila po ete Mobutu nde azalaki na motema ya bolingo te motema ya bozabolo. Tala ndenge abomi mboka. Tala soko olingi koyela biso ba témoignage ya boye sala kaka comparaison na mokonzi ozalaka na ye oyo lobi ete bobande kokende kolia misuni ya bato oyo lobi ete bozalaki na ozalaka la reine na kati ya deuxième monde. Salaka comparaison loba ete tango mokonzi oyo nazalaki tala ndenge mboka ezalaki na sikoyo mokonzi oyo aye lelo tala ndenge bazali kobunda po ete mboka ekende liboso. Okoki kosala comparaison na te avant koloba ete mboka na biso ezali na kati na libulu pona ko distraire kaka ba peuple olia kopesa ba peuple message ya ndenge te ba peuple boy to simba na to sangana po ete mboka kende liboso mais message kaka ke no mokonzi moko nano ayete bandeko bokeba na ba message ya kolalisa ba message ya boye yango nde ezali kotinda ete mboka na biso ezonga kaka sima. Nazali ko répéter yango ata 1000 fois. Ba message ya boye ba cerveau faible. Bato yo ba yebaka makambo mingi te. Okomona ba kotikala kaka mboka wana kutu. Na kosala na ngai eloko te po ete basi balobaki ete molimo moko esi ekangi mboka na biso ezali na libulu tozela kaka président oyo akoya ndeko. Il faut kobima na kati na ignorance. Bato bazali kosala ete po ete mboka na biso zonga siba kaka bato oyo bandeko soki totali malamu bato babomaki mboka na ntango ya deuxième république banani kaka bato bazali koyela bino ba témoignage no kaka bango
lelo siko babandi kotonga mboka olie baloba nzambe merci mboka na biso banzela ekomi kotongama de Kinshasa a Bandundu de Kinshasa a Bakongo toloba ta nzambe merci non bango bakomi koya mpona kotalisa ete mokonzi moko nano aye te oyo akoya mpo abimisa biso mais omoni teke boza bacomédien soki sikoyo alobi ete mokonzi moko nano aye te oyo akobimisa mboka na biso na kati na libulu omoni teke na batémoignage na ye oyo ayaki kopesa biso seke ezalaki batémoignage moko abande kopakola biso kaka botutu na botutu mpo ete ntango ye alobaki ete témoignage oyo nzambe etindi apesa yango mpo ete nzambe alingi esala makambo minene na Congo nzambe yango asali mpe makambo minene na Congo te kaka la même personne bomoni ye susu aye liboso ya caméra alobi ete mboka na biso te tosali ndenge nini mboka na biso eza na libulu bomoni après avoir ye na poto bamobutiste balave cerveau akomi sikoyo kolinga kobalola témoignage na ye na ndenge kaka ya bato oyo ya deuxième république mpona kolinga koferme esprit ya bato esika moko te bandeko bolongola bopamela molimo wana ngai nde moto nazali koloba mama ozali bopamela molimo wana ezali molimo mabe molimo ya malamu biso bapeuple tosangana po ete tokende kotonga mboka na biso nzambe akopesa biso maboko natikali komona te esika nini nzambe aza koyebisa na bato ete ndenge ezali yo na mboka na bino ezali na botutu bosala eloko te bofanda kaka ti mokonzi mosusu akoya jamais biso bapeuple tokotonga mboka bwana ezali batémoignage ya kolalisa pongi yango na bapeuple tozali koyebisa bino tango yango il faut kotelemelaka bato oyo bazali koya kodistraire biso na batémoignage ezanga ntina ndeko na makambo Mobutu asali pendant 32 ans na ndenge abomi mboka babalabala nyonso to ezalaki ata bamakadamu ya malonga te mboka mabe mabulu me lelo bato mosusu bazali koya mpona koloba ete mokonzi oyo akoyeba nzambe ye nde ntango ndeko yokanisi soko ozali na motema ya bolingo te ondimaka bamiliare ezali kobima mpona kotonga banzela kosala bamakambo ndenge na ndenge bandeko pardon botika kodistraire biso po ete ntango oyo tozali kolinga tokota na moment ya reconstruction bato mosusu bazali kodistraire biso ezali malamu te yango na tolobaki ete bandeko sikoyo moto nyonso to ifo banda koleka na scanner na ndenge ya mayele oyo nzambe apesi biso mwa moke na sagesse soki moto aye na likambo na ye atalisi mpo na bapeuple congolais il faut to étudier yango soki ezali malamu tolobi atuka moto oyo apesi biso nzela ya malamu mais soki ezali malamu te tokotombola mongongo mpona koloba ete ezali lokuta po ete toniokwami ya mingi bandeko bata ebele tovandi na kati na ignorance tokoki kotikala kaka boye te yango na ntango oyo bandeko babolingo na kotiela bino babilili ya ndeko congolais ndeko wana congolais na kombo ya monsieur Olivier oyo atalisi ete azali penza vrai compatriote ye azali kosala ba evre na ye to azali kolakisa bolingo na ye na kati na mboka ezala libanda ya mboka pe azali kokende kosoutenir baide ya kitoko ya président de la république pe kati na baide na ye nde bozali komona ete azali pe kozwa bamakanisi ndenge nini akoki kosala mpo na mboka Congo yango na tolobaki ndeko tango yango Joseph Kabila azali koloba na congolais nyonso yo diaspora oyo yaki na poto oyaki koluka vi ozwi mayele yaka na mboka lakisa mayele na yo oyaki koluka talisa yango soki ezali malamu leta akopesa yo maboko po ete badirige yo ndenge nini okoki kosala me ezali teke mayele oyo yoki koluka mayele na poto mayele eza lisusu te mayele yango nde ekomi ya kofinga bato te wana ezali kitoko mingi te ndeko ebongi malamu toyeba ete mboka na biso esika ewiti na ndenge esika tozali kokende bandeko po ete bato mosusu bazali koya kodistraire biso na batémoignage o mboka na biso ezali naka bandeko soki batali malamu na Congo yango ndenge lelo mpenza bazali kotonga na ntango ezalaka liboso ntango nini bakoloba ete
Congo penza zalaka na tango ya libulu na tango ya ex Zaïre to na tango ya lelo kutu tozali komona ete bakonzi lelo bakomi kotonga yango na tolobi ete bandeko bato nyonso to lelo bazali koloba bazali kosambela bazali kaka bato oyo il faut kozala na observation na bango na ndenge ya mayele po ete moto mosusu akoki koya kolalisa opongi boye na kombo ya liloba ya nzambe nzokanda bwaki yo na mai ya lola bandeko me yo ozali kokanisa ete ezali nzambe nzokanda bamfutu bandeko yango na ntango oyo tokotia babilili botala ezali lokola exemple botala bato oyo balingi mboka mpe bato bazali na baide ya malamu mpe lelo soki bato lokola bandeko mobali oyo na kombo ya Olivier bakomi ata 1000 na diaspora congolaise na banzi ete makambo na biso ekokende na ndenge ya malamu mpe na ndenge ya kitoko na ntango oyo nakosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso baimage ya ndeko Olivier mpo ete tomona biloko nini oyo ndeko Olivier azali na yango na motu na ye mpo ete ndeko soko azali na cerveau ya malamu ezali lokola obombi ba richesse oyo ete po ete lobi Congo ekende liboso mais soko ozali na bongo oyo ya kopola oyo ezali kaka na baide ya makanisio tokobeta bato wana kokende kozelaka bato na bakwe mpe kofinga bato liboso ya bakamera ndeko ezali lokola ozali koboma lisusu Congo double bandeko babolingo tolanda na bilili totala ndenge nini ndeko Olivier akendeki kosala makambo ya kitoko pona mboka pe ba ide na ye oyo azali kosala pona mboka pe na banzi ete ekoki kopesa moko na moko ide ya koyeba ndenge nini ya kosala pona mboka na ye na kosenga kuna na régie papa Botamba atiela biso ba image s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Front National Congolais, FNK en sigle. Ouais. Oui, c'est quoi le Front National Congolais, c'est quoi? C'est un mouvement qui regroupe les jeunes progressistes de la République démocratique du Congo, principalement dans la diaspora et maintenant à Kinshasa. Finalement, vous êtes en dehors du pays. Comment vous êtes organisé pour coordonner les choses? Et ici et là-bas, Oui. en organisant des comités. Nous avons un nouveau comité que nous avons installé au niveau de Kinshasa maintenant, qui va travailler en symbiose avec le comité qui organise les choses au niveau de l'Europe. Et pour le moment, moi et certains des membres fondateurs sommes ici sur place à Kinshasa pour organiser les choses. Voilà, vous parlez du Front National Congolais. Congolais, vous écrivez avec K, c'est-à-dire quoi alors que c'est un mot français? C'est simple, nous l'écrivons avec un K parce que le C est un mot francisé. Le K est un mot africanisé. Comme nous sommes un mouvement révolutionnaire qui prônons le renouveau mental, le renouveau culturel, nous avons écrit notre Congo avec un K. Peut-on savoir qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à faire les Fronts National Congolais? Qu'est-ce qui vous pousse à organiser? Le souci de voir notre pays prospérer, le souci de voir notre pays se développer, le souci de voir la jeunesse consciente contribuer d'une manière efficace aux efforts de développement de notre pays. Dans quel domaine précisément? Tous les domaines, culturel, social, économique, militaire, politique, tout ce que vous voulez. Oui, nous savons dans tous ces domaines-là, il y a aussi des associations qui ont déjà existé avant vous. Et quel est le vent nouveau que vous apportez à la RDC? Nous sommes un vent révolutionnaire. Nous sommes un vent révolutionnaire. Nous venons changer les choses d'une façon fondamentale. Nous ne venons pas en sens d'opposition. Nous ne venons pas en sens de soutien individuel, mais nous venons en sens de soutien au développement de notre nation. Et de deux, le Front National Congolais, quand il se situe au niveau de la diaspora, ce cas aussi veut dire qu'on n'inclut pas seulement les Congolais de nationalité congolaise. Toutes les forces africaines sont réunies
pour contribuer au développement du Congo, parce que tout le monde pense et croit en cette phrase populaire qui dit que le Congo est la gâchette de l'Afrique. Alors tout le monde voudrait contribuer au développement du Congo pour que le Congo soit le tremplin pour le développement de l'Afrique et la libération de la race noire. Voilà, vous êtes secrétaire général. Peut-on savoir votre organisation, qui est président et le comité des dirigeants? Peut-on savoir? Vous voulez les connaître tous? Oui, même le président par exemple. Pour le moment, le président est M. Olenga, Papi Olenga, qui se retrouve en Belgique pour le moment. C'est lui qui assume la présidence du mouvement. Est-ce que vous êtes déjà en règle avec l'État congolais par rapport aux documents? Ben, non. Par rapport aux documents congolais, nous ne le sommes pas. Mais je crois que chaque Congolais est libre d'association. Tant que nous respectons la loi, tant que nous respectons les normes, chaque Congolais est libre de s'associer et chaque Congolais est libre de prendre des décisions par rapport au développement de sa nation. Si on nous exige ou s'il y a des exigences particulières par rapport à la documentation, nous allons plier par rapport à ça. Mais pour le moment, nous utilisons notre liberté en tant que Congolais, sans braver l'État. Vous dites que vous ne venez pas soutenir quelqu'un, moins encore, je ne sais pas, s'interposer à quelqu'un. Mais nous soutenons le pays, la nation. Voilà, vous soutenez la nation. Oui. Ok, mais je vous ai vu avec une lettre adressée au président de la République. Oui. Peut-on savoir les contenus de cette lettre? Congolais, son général Olivier Ngwende. Voilà, monsieur Olivier, j'ai suivi tout à l'heure là dans votre lettre, vous demandez au président de la République de réunir toutes les forces mystiques. Lorsque vous parlez de forces mystiques, vous faites allusion à quelle force? Même la magie, tout est considéré. Commencez par nous dire la religion. Ah, voilà. Les églises sont inclus. Oui, comme tu veux, oui. Église, magie, sorcier, féticheur, toute personne qui prétend avoir un quelconque pouvoir doit soumettre ce pouvoir ou cette capacité au développement de l'État. Tous les pays du monde le font. Et comment vous allez vous allez arriver à réunir les forces qui ne vont pas dans le même sens, par exemple la magie et la religion dans une même association? Comment savez-vous qu'ils ne vont pas dans le même sens? Justement, si tous opèrent en République démocratique du Congo, si tous opèrent sur une terre sous le contrôle de son chef de l'État, alors toutes ces forces doivent contribuer au développement du pays. S'ils ne veulent pas, ou ne peuvent pas, ou ne sont pas capables de contribuer au développement de notre nation, ils ne servent à rien et n'ont pas leur place en République démocratique du Congo. Aussi simple que c'est. Ok. Vous parlez du soutien aux réalisations de Joseph Kabila, le président de la République. Nous savons qu'il y a beaucoup, il y a 5 chantiers, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'éducation, il y a vous spécialement, lorsque vous êtes dit que nous allons au Congo, vous allez commencer dans quel domaine? Nous allons d'abord commencer par mobiliser la jeunesse, parce que la jeunesse congolaise est trop distraite. Le souci du jeune Congolais n'est pas le souci de développer son pays. Le souci du jeune Congolais n'est pas encore le souci de participer aux prises de décisions qui vont influencer leur avenir. Notre première étape sera de mobiliser la jeunesse partout où elle se trouvera. Tant qu'elle portera l'étiquette de la République démocratique du Congo et l'étiquette africaine, elle va être mobilisée. Et comment vous allez procéder à cette mobilisation? Nous avons plusieurs techniques. Entre autres, nous avons mis en place des moyens ou des techniques d'abord psychologiques, parce que tout passe par le contrôle psychologique. La psychologie va faire le reste du travail. Oui. Est-ce que vous, personnellement, avez-vous déjà rencontré le président de la République? Avez-vous déjà demandé une audience? Nous avons fait la demande par le schéma officiel et nous attendons. Vous attendez encore? Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre causerie de ce soir? Vous pouvez retenir qu'il y a des jeunes conscients congolais qui sont maintenant là et qui veulent contribuer, qui veulent travailler, marcher avec les aînés, avec les autorités, dans le sens du bien-être, du développement et de la grandeur de notre nation et de la nation noire. Avec quel fonds? Quand vous parlez de fonds, vous parlez de fonds... J'ai fait allusion à l'argent. Nous allons générer les fonds. Mzee Kabila l'a dit tout le temps, nous allons générer les fonds.
nous allons générer les fonds. Nous allons réunir tous les cerveaux congolais pour générer les fonds nécessaires. Et c'est pourquoi j'ai dit nous allons les générer en passant par les moyens conventionnels et non conventionnels. Voilà, tout est admis dans votre fonds, les fonds nationaux. Pour le développement du Congo. Pour le développement du Congo. Oui. Voilà, M. Olivier, au moins si vous avez un dernier mot, parce que nous sommes à la fin de notre entretien. Je n'ai pas un mot spécial en dernier, parce que je sais que ce n'est pas la dernière fois que je passe dans les écrans de télévision, mais c'est juste un appel. Je voudrais dire à mes frères et sœurs congolais en général, jeunes, adultes, vieux, que l'heure a sonné. L'heure a sonné, c'est un temps de révolution. Ce n'est plus le temps de division, le temps de discorde, le temps d'intérêt personnel. Le temps est que nous puissions tous nous unir et constituer un pouvoir unique qui ne va travailler que pour les intérêts de notre nation. Voilà, Monsieur Olivier Mwende, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions et nous osons croire que prochainement, nous vous aurons encore comme invité du journal. Merci à vous. Merci de votre patience. Bonne soirée. This is my obsession, always chasing the wind, left with nothing in the end. It's meaningless without you. It's meaningless, these treasures I possess. C'est cette émission, L'invité face à la rédaction, que nous avons toujours présentée. Il est déjà l'heure d'ailleurs. C'est une grande émission de la rédaction. Nous restons les couches de la population. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas présenter cette émission seule. Vous aurez à découvrir quand même celui ou celle qui est à mes côtés. Mais nous recevons pour vous aujourd'hui dans cette émission toute une structure bien organisée que je vais pouvoir décrire tout à l'heure là. Ces amis viennent de la diaspora, ils vivent en Europe, ils sont rentrés au pays, ils sont regroupés au sein d'un Front National Congolais. Mais attention, c'est un Congolais avec K, ce qui prouve que c'est un Congolais qui tire ses orgies par présenter les générales. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Olivier Mwende. Mwende, vous savez que c'est le trône. Je vais lui dire bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir à vous, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Nous sommes bien portants. Il n'est pas seul sur ce plateau, nous sommes là avec monsieur Kitembo Zaya, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a un nom un peu compliqué. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Vous, apparemment, vous êtes membre fondateur de ce front. Fondation, qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Vous aurez à suivre quand même ce qu'il est en train de faire au sein de cette structure. Nous allons terminer avec monsieur Nzinga. Nzinga, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez lui passer les micros. Bonsoir à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Vous prononcez votre nom, vous êtes Nentino. Nzinga Nentino. Qui signifie honorable Nentino? Nentino, ça veut dire le chef, on va dire. Ah, voilà. Nous sommes là sur le plateau, on est bénis avec les chefs. On est tous des chefs aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous sommes tous des chefs, je vous l'avais déjà dit. Je ne suis pas en train de présenter cette émission seule. À mes côtés, j'ai la consoeur que je ne veux pas citer des noms. Elle-même va se présenter, mais je peux la présenter. Bonsoir, madame.
Bonsoir Alfred. Comment ça va? Très bien, merci. Il t'appelle Guibo, qui signifie Guidil Bisengo. Très bien, je m'appelle Guidil Bisengo, comme tu l'as si bien dit. Je suis très heureuse de me retrouver avec toi sur ce même plateau. Oui, moi également je suis heureux. Vous savez, quand on marche avec une femme, ça fait de la fierté. Bien que le mois de la femme n'est pas encore arrivé. Voilà, nous entrons dans le vif de cette émission. L'émission qui reçoit pour vous ces amis qui ont de très bonnes choses à pouvoir traiter avec nous. Monsieur Olivier Ngwende, vous m'avez dit que vous allez bien. Prenez les micros et soyez à l'aise. Je suis à l'aise, merci. Vous êtes le général, pas du cinquantenaire, vous êtes le général du Front National Congolais. Monsieur Olivier, pourquoi avoir choisi le Front? Vous voudriez affronter quelqu'un? Oui. Ou vous voulez affronter quoi? On voudra affronter l'épreuve qui est de développer notre pays. Ça, c'est un discours qu'on a déjà suivi, hein? Oui, je sais. Mais comment est-ce que vous allez le faire? De plusieurs manières, parce que le problème du Congo est un problème assez complexe. Okay. Mais nous allons d'abord nous axer sur les valeurs culturelles. Et à part les valeurs culturelles, nous allons nous axer sur l'économie. Et à part l'économie, nous allons nous axer sur la politique, le militaire et finalement le social. Et concrètement, le Front National Congolais, c'est un parti politique? C'est une ONG? C'est un mouvement associatif. C'est un mouvement qui regroupe premièrement les jeunes conscients de la République démocratique du Congo qui se retrouvent et qui vivent à l'extérieur du pays et maintenant et qui regroupe tous les jeunes africains soucieux de voir le Congo se développer pour que le Congo puisse servir de plateforme au développement de l'Afrique. Mais Modeste Moutinga, il est le rapporteur au Sénat. Il a dit que la République du Congo, ou démocratie du Congo, c'est une république des inconscients. Maintenant, vous cherchez les jeunes conscients. Est-ce que vous allez les trouver ou vous les avez déjà eus? Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, il doit avoir ses raisons. Okay. Ça, c'est à lui et je ne vais apporter aucun justificatif, que je ne l'ai pas entendu de moi-même. Mais je ne pense pas que tous les Congolais soient inconscients. Non. Je crois qu'il y en a quand même qui ont ce souci de voir notre pays se développer, qui ont ce souci de voir le Congolais avoir une appartenance culturelle, le Congolais avoir ses propres normes, le Congolais avoir son propre folklore, sa propre langue et avoir un pays digne qui serait prêt à affronter la mondialisation, puisque tout le monde parle de mondialisation. Voilà, tout le monde parle de la mondialisation. Monsieur Olivier, je veux vous lâcher un peu la parole. Je parle avec un chef qui est là. N'empêche que, madame, s'il y a des questions, Non, moi je voudrais plus poser ma question à Olivier. Mais comme ça, on va revenir à lui. On revient à lui à un moment. Monsieur Kitembo, vous êtes Nzaya. Oui. Monsieur Olivier dit que vous aimeriez assez que le développement commence par les vraies valeurs culturelles. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la culture Né-Congo? La culture Né-Congo, déjà, ça commence par la spiritualité Né-Congo. Un peuple est un peuple perdu. Un peuple qui a perdu son identité, c'est un peuple, au fait, qui n'a plus rien. Aujourd'hui, quand on parle de culture, la majorité des gens, quand on parle de culture, pensent que la culture se limite à l'habillement, que la culture se limite à ce qu'on mange, à la musique, à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais la culture ne se limite pas à ça. La culture se limite... La culture, c'est plutôt d'abord la spiritualité, parce que c'est avec la spiritualité qu'on peut éduquer un peuple. La spiritualité, après, ça vient l'habillement, il y a la façon de voir, la façon de manger. En fait, la culture englobe tout ça. Seulement que... Monsieur Kitembo, nous sommes appelés à respecter nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Oui. Vous avez évoqué un aspect très très essentiel et très capital. Vous parlez plus de la spiritualité. Oui. La spiritualité, qu'est-ce? La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est comment nous représentons Dieu chez nous. Ah, voilà. De quelle vision nous voyons Dieu? Est-ce que pour nous Dieu est blanc? Est-ce que pour nous Dieu est jaune? Est-ce que pour nous Dieu est rouge? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Noir. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que je suis noir. Parce que mes enfants que moi, aujourd'hui, je fais sont noirs. Ou mes enfants ne pourront jamais représenter leur papa en tant que blanc. Pourquoi? On ne peut représenter son père que par la couleur que son comporte. Comme les Chinois représentent Dieu en tant que Bouddha ou bien en jaune. Les Indiens le représentent en bleu, mais bon, selon leur culture à eux. Les Arabes, Mahomet, selon leur couleur à eux.
les Blancs, Jésus, selon leur couleur à eux. Pourquoi nous devons représenter Dieu au jour d'aujourd'hui en tant que Blancs? Nous, on représente Dieu en tant que Noirs parce que déjà nous sommes Noirs. C'est notre culture, c'est notre vision. Alors, je comprends bien, vous faites partie de l'église de Papa Nkoussou ou... Non, je ne fais pas partie de l'église de Papa Nkoussou. Je ne fais pas partie de Boudia Congo, je ne fais pas partie d'aucun mouvement précis. Ou soit... Moi, je ne suis pas Kimbanguiste non plus. Moi, je suis l'enfant de Kimbangu. Quand je dis l'enfant de... ça englobe tous les Noirs, parce que Kimbangu est venu pour toute la race noire. Il n'est pas venu que pour les Kimbanguistes ou bien pour Boudia Congo, non. Kimbangu est venu pour la race noire complète. Donc... Alors, à vous entendre parler... Oui. Pour que le développement atteigne son C en RDC, oui, nous devons plus considérer Dieu comme noir. Nous devons en fait apprendre à se connaître. Quand on dit considérer Dieu comme noir, c'est apprendre à se connaître. Savoir qui je suis. Mon nom veut dire quoi? Pourquoi je porte un nom étranger? Pourquoi je devrais m'appeler Thibaut? Parce que je m'appelais Kitembo Didembolo Thibaut. Ah, une question. Oui. Que veut dire Kitembo Didembolo? Kitembo veut dire ouragan. Oui. Dindembolo Zaya veut dire celui qui ne sait rien, celui qui n'a oyayebine makambo salité. Oyayebité. Donc babambie likambo mais ayebité. Maintenant, concrètement, ton nom signifie quoi? Mon nom signifie l'ouragan qui va balayer un peu tout ça. Ah, donc vous amenez un vent? Oui, j'amène un vent. Et puisqu'il parle toujours d'un vent, changement, il parle de la révolution, et par l'encadrement, par le travail, tout ça, ça doit être concret. Et comment pensez-vous réaliser tout ça? Il y a un lobby derrière vous, qui est au fait derrière vous? Là, je pense que si tu réponds, Olivier pourra aussi répondre à cette question. Oui, tu veux répondre? On donne à Olivier, on va revenir sur Ndinga après. Derrière nous, il n'y a que nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons... Même pas votre ombre. Oh. Mon ombre fait partie de moi. C'est une image qui sort de moi. C'est vous-même. Oui. Nous sommes notre propre lobbying. En disant que nous sommes notre propre lobbying, c'est pour dire que le Congo, c'est notre lobbying. Nous voulons faire participer tous les Congolais. Ce problème n'est pas un problème individuel. C'est-à-dire qu'il nous conservons un problème collectif et nous allons résoudre ce problème par une solution collective. Parce que je crois que c'est une mathématique pauvre d'essayer de résoudre un problème collectif avec des solutions individuelles. Mais comme nous avons un président de la République qui est à la tête de l'État, c'est comme notre guide, c'est comme notre leader, c'est comme notre père. Nous allons solliciter son concours, comme aussi nous allons solliciter le concours de toutes nos autorités pour pouvoir parachever cette œuvre. Voilà. Monsieur Ndinga, vos amis ont parlé, vous les avez suivis. Moi, je voudrais à ce que je sache. Lui parle plus de la spiritualité et d'une culture qui doit avoir de nouvelles écoles où on va enseigner en Kikongo, où on va enseigner dans certaines langues comme les hiéroglyphes, les Tchoulouba. Comment est-ce que vous entendez quand même ce développement par rapport à certaines langues? Si on veut se développer, de prendre ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a les langues, il y a les richesses. On n'est pas obligé de toujours prendre ce qui vient d'ailleurs. On peut bien enseigner nos enfants dans leur langue, c'est la même chose, ça ne change rien. Alors, le français n'est pas supérieur au Tchilouba ou au Douala, c'est juste une simple langue. Une question, moi je voudrais savoir comment cela va se passer parce que c'est un travail qui demande, en tout cas ça va prendre du temps. Très bien. Il faudrait parler de votre écriture qui est Il y a plusieurs écritures. Entre autres, peut-être. Il y a le Matikongo, il y a le Mandembe, c'est des écritures qui existent déjà. Alors comment tout ça, ça va prendre du temps? Vous allez créer vos écoles à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque ça va demander du temps. Les Français, nous l'avons appris, ça fait beaucoup de temps. Même idée, vous avez étudié, ça a pris le temps pour qu'on parle comme on le fait aujourd'hui. Alors quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place afin que les gens apprennent directement ce Nati-Congo, c'est pas... Ces langues-là, on les a dans le sang. C'est pas des langues que les Français...
Retour sur ce plateau pour un autre invité, c'est le troisième. Il s'appelle Olivier Ngwende. Lui, il vit à Londres, en Angleterre. Il va également faire son entrée. Avec lui, nous allons parler de son association qui s'appelle Front National Congolais. Bienvenue, Olivier. Prenez place. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous, je ne sais pas comment je dois vous présenter. Général, quelquefois on vous appelle comme ça, responsable du Front National Congolais, c'est ça? Oui, je suis le général du Front National Congolais. Pourquoi vous appelle-t-on général? Parce que je suis celui qui, en fait, coordonne et ordonne les opérations du Front. Vous coordonnez et vous ordonnez également les opérations du Front. Oui. Mais tenez-vous exact, vous me regardez. Alors, parlez-nous un peu de votre association, Front National Congolais. Ok, le Front National Congolais est en fait un mouvement associatif, parce qu'on est aussi un mouvement. C'est un mouvement qui, premièrement, regroupe les jeunes de nationalité congolaise, mais d'autres nationalités aussi, mais qui avons décidé de militer pour les intérêts de la nation congolaise. Et les intérêts de la nation congolaise, nous voulons passer par la mobilisation des jeunes pour que les jeunes soient le point de focalisation et que les jeunes soient le tremplin pour ce développement. Mais alors, je lis ici sur votre fiche que vous avez adressée au chef de l'État, Joseph Kabila, il est écrit Front National Congolais avec un K. Oui. Mais pourquoi avoir choisi K au lieu de C? C, vous le saurez tous, c'est une francisation en fait. Parce que si on doit suivre la phonétique et l'alphabet propre à la nation noire, nous n'utilisons pas de C pour signifier K. Nous utilisons un simple K. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, vous avez dit que vous militez pour les intérêts du peuple congolais, de la nation congolaise. Oui. Alors, vous habitez à Londres. Ouais. Alors, pourquoi les Congolais qui habitent à Londres sont-ils trop farouches? Farouche par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce qu'il y a énormément de hommes politiques qui viennent à Londres pour des missions diplomatiques, des missions de service. Ils sont menacés à l'aéroport. Hein. À l'aéroport. Peut-être en dehors de l'aéroport, parce que s'il s'agit de l'aéroport comme Heathrow, c'est impossible. Les choses comme ça ne peuvent pas se passer. Mais si vous parlez des menaces que certains membres de notre communauté profèrent par rapport aux autorités et ceux qui viennent en Grande-Bretagne, ben, c'est un problème un peu complexe, vous voyez, parce qu'il faut voir le problème au niveau de la base. À la base, le mouvement qui s'était créé en Angleterre n'était pas un mouvement anti-régime, ce n'était pas un mouvement anti-rwandais, c'était un mouvement révolutionnaire, un mouvement nationaliste qui avait décidé de militer pour défendre les intérêts de la nation africaine et de défendre notre culture. Mais à un certain moment, plus précisément je crois vers les années 2006, il y a eu l'incursion d'un monsieur qu'on a connu ici sous le nom de monsieur Ngwanda avec la Pareco. C'est la Pareco et l'association que nous avons eue, nous jeunes, avec nos aînés de la communauté congolaise qui a ramené cet amalgame. Et c'est à partir de cet amalgame que ces vieux ont pris le devant et se sont mis à faire ce genre de choses. Mais vous verrez que dans la plupart des actes comme ça qui se passent, la jeunesse n'y participe pas. Alors, lorsque vous parlez par exemple des intérêts de la nation, qu'est-ce que vous entendez par intérêt de la nation? D'abord, quand nous parlons d'intérêts, ce sont des intérêts culturels et puis ce sont des intérêts économiques. Vous voyez, le Congo ainsi que le continent africain a été pillé pendant un long moment. Vous voyez, aujourd'hui, tous les problèmes du pays, tous les problèmes de nos nations sont incombés à nos présidents, à nos gouvernements. Mais pensez-vous vraiment que ce sont les seuls fautifs dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Non. Pour bien comprendre un problème, pour bien comprendre une maladie, nous devons remonter jusqu'à la source du problème. Le problème ne date pas de 2007, 2006, 97 ou 1960 ou 65. Non, le problème est antérieur à tout ça. On doit voir le problème au niveau de l'époque où nous avons été rendus esclaves et voir quelles avaient été les conséquences de l'esclavagisme. Quelles avaient été les conséquences de l'État indépendant du Congo? Quelles avaient été les conséquences du Congo belge? Alors nous comprendrons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Le problème n'incombe pas seulement aux politiciens d'aujourd'hui, non. Alors, vous avez adressé une fiche à l'intention particulière du chef de l'État, Joseph Kabila. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître les éléments qui composent cette fiche? Qu'est-ce que vous revendiquez ou qu'est-ce que vous avez demandé au chef de l'État? Nous ne revendiquons rien. Nous ne revendiquons rien. Mais nous avons voulu avoir un moment d'échange avec lui parce que c'est celui qui a la tête du pays.
en ce moment. Donc pour dire, pour nous, si nous sommes un front qui militons pour les intérêts du Congo, c'est clair que pour que ces intérêts puissent avoir gain de cause, il faut que l'État congolais y participe, il faut que l'État congolais soit impliqué dans ce processus. Comme il est le chef, nous avons sollicité son recours. Il y a des points assez détaillés, quelques points importants que nous voulons aborder avec lui, mais en bref, c'est ça. Vous avez déjà reçu une réponse Non, pas encore. La demande a été introduite de manière officielle le 26 et nous avons aussi utilisé d'autres canaux et nous attendons. Vous avez des représentations ici à Kinshasa, vous allez oui. le voir particulièrement vous-même. Oui, si mon séjour malheureusement touche à sa fin, parce que j'ai fait plus ou moins 4 mois ici, parce qu'il y avait aussi un grand travail à faire, parce que jusque-là, nous avions évolué dans l'ombre. Et seulement au début de... Mais pourquoi vous l'avoir introduit un peu en retard? En novembre, parce qu'en fait, il fallait se faire connaître aussi ici au niveau de Kinshasa. On a évolué en Europe, on a fait ce qu'on a fait, des marches anti-impérialistes, certaines revendications. On a été convoqué au Parlement belge. On n'était pas connu au niveau du pays en soi. Il fallait d'abord commencer à se faire connaître et au niveau de la population. Nous avons formé des bases. Vous voyez, il fallait connaître des gens à la cité, les Koulouna, les SA, toutes les couches possibles. Les politiciens, les militaires, les SA, les SA. C'était la première tâche. C'est ce que nous devions d'abord faire. Faire une prospection du terrain. On ne va pas aller devant le président et parler du Congo sans savoir ce qui se passe, sans avoir une mainmise ou une impression de la situation actuelle du pays. Il fallait d'abord commencer par s'imprégner de ça. Alors, vous qui vivez à l'étranger, oui. Vous vivez à Londres, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle? La situation est complexe. La situation est complexe. Il faut être précis, vous voyez. Si vous me dites, par exemple, d'un point de vue social, la situation n'est pas bonne. Mais si vous me dites d'un point de vue infrastructure, oui, on est venu ici, on a vu qu'il y a un début de changement. J'ai fait la route de Banounou, je ne suis pas allé trop loin, mais j'étais content de voir qu'on pouvait aller en voiture sans problème. On a pris la voiture le matin, le soir vers 22 h, on était revenu ici. J'étais content parce que je suis originaire de là. On a vu le boulevard, on voit des immeubles en construction et tout ça. Ça c'est bien, ça c'est du point de vue infrastructure. Mais si nous devons voir du point de vue social, si nous devons voir du point de vue justice, l'armée, regardez dans quel état nos militaires sont. Ils courent les rues de la ville, en tenue s'il vous plaît. Regardez dans quel état nos policiers sont. Nos policiers sont rabattus à être des mendiants. Mais alors si vous militez pour les intérêts de la nation, oui. Vous êtes à Londres, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une espèce de communication entre les Congolais de l'étranger, les Congolais qui vivent à Londres, qui sont farouches envers quelques politiques congolais là-bas? Est-ce que vous n'avez pas de moment d'échange avec eux pour essayer de calmer un peu la situation, plus que vous militez pour les intérêts de la nation? Nous avons des moments d'échange. Nous avons des moments d'échange et je peux même vous dire qu'à un certain moment, nous avions fait partie de ces mouvements-là. Je crois que le plus grand mouvement des contestataires s'appelle le CRC. Le CRC regroupe plusieurs mouvements. Mais nous nous sommes retirés quand la tournure commençait à être ethnique. Ouais, les Rwandais, les ça, les ça. Nous prenons un esprit panafricaniste. Nous prenons les idées de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ces idées englobent l'Afrique elle-même. Il a dit, le développement du Congo va être le tremplin pour le développement de l'Afrique entière. Alors si aujourd'hui je me mets à combattre mes frères du Rwanda, de l'Ouganda, de Tanzanie et des pays d'à côté, comment allons-nous réaliser ce grand projet du développement de l'Afrique et de la nation noire? C'est impossible. Et il faut aussi compter que quand on parle de diaspora, il n'y a pas que l'Afrique en tant que nation. Tous ces fils d'esclaves qui sont partis en Amérique, les Black Americans, les Black British, les Caribbeans, font partie de la diaspora africaine. Et il y en a qui ont adhéré au front et qui contribuent d'une manière effective au développement de ce projet. On va finir avec vous. Vous avez autre chose supplémentaire à dire avant de terminer avec vous? La jeunesse congolaise doit se réveiller, elle dort. La jeunesse congolaise ne doit pas penser que tout doit être fait par les politiciens, tout doit être fait par le chef de l'État. C'est bien de voir les gens prier, les 5 chantiers, les 5 chantiers. Si le chef à lui-même en a pris 5 et le reste, nous devons l'épauler aussi avec les chantiers qui restent. Alors il faut porter ce message aux Congolais qui vivent, en Angleterre. Un mot en anglais avant de finir, puisque vous parlez également en anglais. Il y a des gens qui nous suivent, nous sommes également à l'étranger. We hate to talk about our country. We hate to talk about development for the Congo, for the nation.
We're here to talk about liberation. We're here to talk about the African spirit. We're here to talk about supporting our government, supporting our army, supporting our people. It's all about being developing. It's all about the progress of our nation, not about fighting ourselves. We need to know our enemy. Our enemy is imperialism. It's not our government. Notre ennemi, c'est l'impérialisme. Ouais. Nous sommes ici pour combattre pour l'Afrique, pour combattre pour notre développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On aura peut-être le temps d'en reparler un peu plus tard. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe kolanda ndenge nini babilili euti koloba pe kotalisa bino tango oyo na kosala ta commentaire moko te me na kotika na bino moko ba peuple congolais bo juger pe bomona ndenge nini moto oyo akoki koloba ete azali na bolingo ya mboka esukaka kaka na maloba pe likolo ya mbebo te bolingo ya mboka il faut emonisama. Moto oyo azali na kati na bolingo ya mboka na ye jamais akoki kotelemela misala kitoko oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo. Moto oyo azali na bolingo na kati na mboka na ye Congo jamais tango bazali kosala misala ya kitoko ya 5 chantier na Congo azala indifférent na kati na oyo nyonso tu ba œuvre Joseph Kabila Kabange azali kosala na Congo. Yango tolobi ete ndeko soki omoni moto deja abandi kolakisa kimotema mabe na misala oyo bazali kosala pona Congo yebaka ete azali moto oyo alingi Congo te azali nde koluka ba intérêt na ye ndeko tomonaka yango meme na poto awa ezali pe na ba ministre mosusu oyo bazali na kati ya opposition mais soki likambo ya malamu esalami na kote ya pouvoir bato babetaka maboko pe balobi ezali pona avantage ya mboka mais lelo oyo komona ete bazali kolinga kondima ata ba œuvre ya Joseph Kabila te meto ebi yango malamu bandeko na miso ya bato basalaka neti bazali kondima te mais na se ya motema bandimaka na se ya motema bandimaka pe balobaka ete ya solo Joseph Kabila azali kosala pe balobaka ete Joseph Kabila azali vraiment solo bongo phénomène pe balobaka ete oyo wana azali penza motindami ya Nzambe tango bato mosusu bazali koloba ete o président oyo ayebi Nzambe nano ayete po ete mboka na biso ebima na libulu bato mosusu bazali kotala bazali koyeba ete wana ezali bamaloba ya escroquerie ya flatterie pona kosepelisa bamobutiste oyo baliaka na bango na tango ya deuxième république mais tozali koloba ete ndeko Nzambe eloko apesi biso kaka bato na mokili alobi ete tozala na bolingo pe tozala totelema meme Bible ezali koloba ete ndeko telema luka pote olia ndeko yokanisi soki otongi mboka na yo te nani yango akotongela yo mboka na meme Bible pe ezali korekomande ete na bato ya mboka esika bazwami bazala pe na makasi ya kotonga mboka na bango mais lelo balingi ba transformer liloba ya Nzambe pona koloba ete mboka ezali na kati na malédiction ata tosali ndenge nini mboka ekobonga te wana ezali message oyo ya kopesa na bato pona koaffaiblir to kotia bango na kati na bolembu bakoma bafeneya pona koloba ete tokosala lisusu eloko te pona Congo po ete balobaki ndeko nani ayebisi yo ke Nzambe nde moto ayebisaki ndeko mwasi azali koloba ete mboka na biso ezali na kati na libulu alebino pe bozali kondima bandeko soki azali koloba ete Congo ezali na kati na libulu ke mboka na biso ata tosali ndenge nini ekobonga te me bandeko babolingo me bozali komona yango te meme na batémoignage na ye mpe ezali na sens moko te ezali na valeur te po ete balobi ete ntango témoignage ya Nzambe eyaka ezali po ete bato bayoka yango babongwana mpe ntango bozali kobongwana mbala moko libiki ya Nzambe ezali koya kokotela bino mpe kokangola mais ndenge nini lelo ekomi lisusu ete moto azali koya na batémoignage alobi Nzambe atindi akomi koloba ete mboka na biso ata soki
tosali ndenge nini ezali na kati ya libulu po ete mboka oyo ebima il faut kaka mokonzi moko aya donc batémoignage na ye mpe eza na ntina te donc tozela ti mokonzi wana akoya oyo ye aza kolobela biso soki aye tomoni ete mokonzi yango yeyo nde nsima ye mpa bana kopesa batémoignage na ye po ete na minute ata pesi témoignage tozali na kati ya kokangama ya satana selon ye bomoni ndeko ezali na bamakambo mosusu soki ozali koobserve yango malamu okomona ete nzambe apesi biso mpe sagesse na intelligence ndenge nini ya kokanga bato oyo bazali kolinga kolalisa biso kokosa biso na masolo ya lokuta ndeko nzambeko azali moto oyo tango azali kobimisa mopepe na ye ekoki kobeta retour te sans ke esala efe ngai mpo te nandima maloba ya mama wana il faut namona nanu effet oyo ya maloba témoignage oyo ya lobi ete nzambe atindaki ngai nasala témoignage mpo kosala likambo monene na Congo likambo yango ya monene esalami te lelo ekomi ete Congo ezali na libulu bandeko batika kolalisa biso pongi soki nazali koloba likambo oyo mpona kotalisa na bapeple congolais babiloko ya boye yango mpe ezali kotinda ete biso bapeple tozala stationne esika moko tozala bourre toyebanga ta bamakambo te lobilobi okomona tobandi kokanga bato mosusu bandoki oyo barwanda nzoka nde bandoki ya solosolo ezali kaka bato bavandi pembeni na biso na bamaloba na bango bazali koloba oyo ezali meme na fondement moko te ezali kozongisa nde mboka na biso nsima Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na tango oyo Mama Rosalie na koyebisa na yo ebongi malamu ete il faut yeba yango. Biso ba peuple congolais il faut to lamuka na pongi. Biso ba peuple congolais il faut to lamuka na pongi bandeko ba bolingo. Bandeko lelo oyo bato mosusu bazali koloba mingi pona koloba ete bakonzi ya lelo bazali ko faire endormir ba peuple ba makambo ndenge na ndenge mais tango tozali kotala tozali komona ndenge nini bakonzi ya lelo bazali kotonga mboka tozali komona bakonzi ya lelo ndenge nini bazali na amour ya mboka ndeko ngai natikalaka na nga komona te esika yo mobola moto ya pasi moko bozwi problème na yo omona moto oyo babengi mokonzi atiki biro na ye pe abimi mbango alandi yo mobola bandeko nalobi bien alandi yo mobola po ete yakende kotala problème na yo po ete asunga yo ezalaka bandeko babolingo lelo bazali koloba ete Joseph Kabila azali ko distraire ba peuple congolais po ete lelo ba peuple congolais bakomi wana kaka koyembela ye kosala n'importe quoi non bandeko wana ezali lokuta Joseph Kabila atindi moto ayembela ete bino ndeko tuna tango ya deuxième république bato bayembelaka bino na ndenge yake par la force olinga te fo yemba tomona ndenge nini Mobutu ayembisa batata minene tomona ndenge nini Mobutu abinisa ba mama mibimba nani ayebi yango te alors lelo oyo botika ko distraire bato boza kozwa kaka ba makambo na bino ya tango ya deuxième république pona koya koloba n'importe quoi bandeko babolingo ngai na koyebisa bino boyi mboka na biso wana ndenge ezali lelo il faut congolais nyonso tu asala tu po ete apesa implice po ete mboka na biso ekende liboso mboka na biso totika ba distraction ya makambo bazali koyebisa biso o témoignage o nzambe ayebisaki nga oboyebu ndeko batongo mpe bazali koloba ete bayokaka mongongo wa nzambe balobi ete wolo palata na ba diamant ba makambo nyonso ezali ya nzambe mais tozali kokamwa bato oyo bayokaka mongongo ya nzambe oyo nzambe ayebisaka bango bokende koyebisa peuple na nga makambo bato wana bazata na eloko te kaka kokufa bapauvre kaka bango nde bato wana bato za komona baza kokima lisusu mbangu epai ya bato oyo bazali koloba ete bato ya masumu mpona kobimisa ba DVD kotekela bango po ete bazwa mbongo ya bato masumu batya na mabenga bozomona yango teke eza komplike makambo oyo bango bazali kosala
Vraiment, ezali pasipe mawa bandeko babolingo. Ezali pasipe mawa tolo mukana pongi ba peuple congolais. Tolo mukana pongi po ete ba makambo yo tozali komona lelo. Ezali mawa mingi pona biso ba peuple. Ezali mawa. Il faut tolo mukana pongi. Po tozali koyebisa na bino bandeko. Mboka na biso zali ko kufa likolo ya ba distraction. Ba masolo kaka batu ba betaka na poto. Kuna ba lobaki, kuna ba salaki, oyebi kutu Kabila te, mama Olive Lembe, boyebi mukolo moko boyaka na Paris te, boyebi ba masolo moko kaka ezanga tina, olia ko penser to lo babo, ndenge ni toko sala, to luka to kende kutunga mboka bandeko. Bino moko bolobaka te, poto pasi, to lingo vanda na ba poto te pete ba mboka na biso te. Mais soko lingo vanda poto te, ndeko. Zwa mayele ozali na yango kende nango na Congo lakisa na bakonzi tala na witaki na poto tala mayele na zwi tala boyeboy bakopesa otango mosusu mwa espace na omoko balobi bo mayele oye nango tochio maboko topesi quand même moi mbongo moko boyale banda makambo na yo po ete gouvernement ya lelo ezali na neti ya tango ya deuxième république te gouvernement ya lelo soki okoki kopresente plan na yo ya ndenge ya malamu en tout cas gouvernement ya lelo bazali koyede ata na mwa moke bakoyede yo wana penza tozali kondima yango. Lelo tozali koloba ete avec Joseph Kabila tozana kondima ete un jour bato bakoki kolia social na Congo. Pe basi babandi kolia malgré eta ya moko mais un jour bakongolais nyoso bakobanda kolia social. Ezala ta banda ya ba shege o baza kolia na banzila lobi bokomona ba makambo ekosala marakati ya Congo. Yango tolobi ete bande koboke bapo ete plan ya kitoko Joseph Kabila aza koya nango na kati ya mboka na biso bandi kosala kaka ba congolais nde mutu babandi ko combattre balingi mbonge kende liboso te mutu na mutu azali kowelela intérêt na ye bandeko po momona ete bato bazali koluka kaka ba intérêt na bango ezali facile botala kaka na poto awo okoyoka groupe bato wana bakorompaki bango na Londres tala kuna basaki yango na moni ete babuzoba nyonso to bazali kosala. Mama Lando akanisa ete azalaki na affaire na bato ya malunga aye komona siko ke bato na bazaki na bango ba aventurer ba esko Mama Lando aye ko se replier na ye ake na ye na Congo na Kinshasa. Bomoni pona nini po ete Mama Lando akanisa ete azana kati ya Londres na ba kombata bato ya malunga surtout soki Mama Lando akanisi ndenge basimbisaka ye pancarte moko msusu batie liboso baza koyemba banzembo ba bêtise ye liboso za kobina na yebike Mama Lando place azali a regretaka makasi. Pazalaka na kanda ya kosakana te ba utiliser mère batu talaka nan lelo mère aye kosutuka mère tango asutuki habite ezalaka bote tala ye wana a replier na mavula aye komona ete o nyoso ezalaki ba comédie ndeko banda kolamuka Joseph Kabila tangu yango azwa koloba ete congolais nyonso to ayebi ete azali na mayele azali na ba idée pona totonga mboka aya kopesa mayele na epo de totonga mboka po ete biso nyonso tokende liboso. Joseph Kabila abi aboyi mutu te pona ba ide na mutu nyonso azali na ba ide kitoko pona mboka aya pe soki biso ba diaspora tolobi bon pona likambo etali douane tolobi to vanda to solola na bakonzi ya mboka Joseph Kabila azali prêt ya koluka meme ya kobongisela biso meme situation ya côté ya douane. To banda siko ko parler ba makambo ya mboka to lobi ba makambo belé ko finga o guerre ba guerre ngo pe makambo kaka ya lokuta o 25 000 tonnes ba tonne ngo pe ba arme mona na te ti lelo bandeko to la muka to zali kaka ko se faire souffrir biso moko pour rien tango bozali ko luka bandoki o ba Rwandais bazo ko tonga mboka na bango tala Rwanda lelo ndenge komi bino boteli kaka o ba Rwandais yona ba Rwandais ngo pe baza ko mona na ba Congolais bazoba batu mobimbo komona batata mobimbo ba Rwandais basali biso ba Rwandais mais tango kotala banani baza kolalisa bato apongi na ba masolo ya lokuta za kosala ke mboka kende liboso te kaka ba Congolais ale batu pe ba komi ko tourner kaka likolo ya ba masolo wana ba idée wana mboka pe za ko kende liboso te bandeko tola muka to tika bozoba. Joseph Kabila zali ko yena ba idée ya malamu bandeko tango bozali ko mona ete bozali tango na mona ka bozo ko finga les raïs Joseph Kabila e kamu isagangai po ete les raïs bemeli bino ba plan ki to bandeko ba plan o to mona ka kutute na tango ya deuxième république
oyo ezalaki okomona bakonzi baza kokende na banzela mosusu okomona bamabulu eza kutu kolobela bango eloko te. Mais lelo Joseph Kabila azalaka soki aleki na mwa ko moko boye amoni ete nzela wana eza mabe après nsima mikolo ale yo na recommandé misala ya 5 chantier kende kokota kuna. Est-ce que tomonaka yango? Non, ata bazali koloba wana nyonso tupamba, wana nyonso tupamba, mais na Kinshasa nde bato bazali komona réalité pe bayebi. Bandeko na kati ya aéroport ya Njili bandeko lelo tokomi na ba chariot oyo ke soko komi pe ale ozwi ba bagage na oche obandi kopusa tango ya deuxième république ezalaka te. Lelo tokomi na ba distributeur ya ba billet mutu pe na billet na ate asomba billet na distributeur. Est-ce que ezalaka? Banzela kutu n'en parlons pas bandeko. Te Joseph Kabila azali phénomène. Mais tu as dit que bato mingi ba ebi ete lokola sa sali progrès ba misalo sali mingi sko ba komi ko luka ete ba sala neti ba botola ba luka esika na ya ebonga po ete ba ko bimaneti ba gank biso neto sala ki te misala o ezali ko sala na Congo to ebete ezali ba œuvre ya le roi Joseph Kabila pendenge ezali na biso ba peuple to ko tika te to ko bundati na suka po ete le roi aleka parce que to ko pesa bino chance wana te po ete bino kozali bandoki po bomoni même ba Belge batika la biso mwa biloko ya kitoko ba Belge tango ba Belge batika batika biloko ya kitoko bomoni bino ndenge bobomaki yango bato bobomanda 32 ans bomoni ndenge bobebisaki biloko ya ba Belge bobebisi nyonso bobomi nyonso e bongo oyo le reste azali kosala biso ya kitoko po bobebisa yango lisusu to pesa bino chance na bokonzi po bokomisa hôpital du cinquantenaire Joseph Kabila azali kotonga wana e koma hôpital moko lobi bambetu nyonso bozo boteka yango ndenge toyebi bino na lokoso ya mbongo na ba minda nyonso tu na ba makambo nyonso tu asali kuna boteka si kaka bino batu boyebisaka biso ke esika oyo Joseph Kabila aza kotonga hôpital du cinquantenaire bokosaka biso ke onda kona moyeba tonga te moyeba sala eloko ya te po soki batongi ekodinda le reisi ye aza kotonga est-ce que dinda mpona kolakisa ete bozali bato ya lokuta lokuta na bino ekomi komonana yango na tolobi ete misala ya le reisi nde ekomi ebelisi bino liboma ekomi kosalisa bino n'importe quoi mais bokokoka ete azali ya nzambe loboko ya nzambe nde esimbi ye Joseph Kabila non azali phénomène pe ngai nalobi ete il faut to soutenir Joseph Kabila akende na ba ide na ye ti na suka soki tozali kaka na Joseph Kabila bokomona ete Congo na biso wana ekozala un petit paradis pe bakolobela yango. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Na tango oyo bandeko babolingo na koyebisa na bino kaka ete ebongi malamu. Boyeba yango ete Joseph Kabila azali kosala mosala ya malamu na kati ya mboka na biso ebongi malamu totikela ye tango na tango po ete akoka kosilisa mosala na eti na suka. Moto moko akosa biso te oyo akoya loba ete ono soki boponi ngai nde bapasi na biso esili ndenge tozali koyoka surtout epai ya papa Etienne Tshisekedi azali koloba yango mingi ye nde azali espoir ya peuple soki baponi ye bapasi ya bapeuple congolais nyonso esili bandeko babolingo nani akosi bino boye nani azali kobetela bino bamasolo ya nsima ndako nani azali kobetela bino bamasolo ya kolalisa boye bandeko ye moko kutu na kati ya parti na ye bandeko situation ya mbongo mobulu bozomona ndenge kutu asaleli yango batourne mpona koluka mwa bambongo ya mike oyo babengaka mabonza mpo ete bato bapesa na kese na ye nde Kongo mboka monene boye nde akoloba ete akoya kotrouvele biso solution parti ya IDPS bandeko nalobaka yango ntango nyonso tu ezali parti oyo esala bambongo na baparti nyonso tu oyo ekota na kati ya mboka na biso parti esala mbongo lokola IDPS ezali te po ete IDPS tango Mobutu azalaki nde na forme bango deja bazalaki na makonzi ya na poto bandeko batekisa bakarte parti zwa badon ndenge na ndenge parti ya IDPS ezalaka na bambongo mais lelo tala lelo batikali mpiaka ezali kolakisa bino ezali kolobela bino eloko te mpona kolakisa ete bazali mpe mal organisé lobi mpe soki bolobi ete papa Etienne Tshisekedi akanga bakongo tokodinda kaka
ya libulu bayebaka moto akoki kobimisa mboka na kati na pasi na makambo ya mike soki kutu parti na ye ya IDPS bameli mpe maboye bakomi lelo kokende kosengaka bamabonza nde bino bokomona ete bakotrouvele bamilio ya bakongolais solution na 2 ou 3 jours bandeko botika kosakana mingi bazali kokanisa ete soki bavote papa Etienne Tshisekedi bato bazalaki na bakikoso ya kovanda ya kotelema na ndenge ya bariske mpona kosala besoin ekomi mbala moko kikoso moko automatique ya kitoko mingi bazali kokanisa ete soki bavote papa Etienne Tshisekedi babandi komela tina tongo ndenge ezalaki ete komela tina tongo na mapo ya kilo wana na ba saucisson banini bamakambo nyonso mingi bazali kokanisa ete soki papa Etienne Tshisekedi nde aleki nde bamakambo nyonso tu tozwi solution bapasi nyonso esili mpe bato nyonso tu bazali na bahopitao babimi babiki po ete soko olandi meme na badiscours ya papa Etienne Tshisekedi ndenge azali koloba ete bato bazali kokufa meme na bahopitao moyen ezali te bon ye mpo na ye yebi ke soki kaka balobika papa Etienne Tshisekedi président makambo nyonso tu na minute échange bandeko totika kolala pongi le rais azali kosala le rais azali kobunda yango na bato nyonso tu baye comprendre masolo ya le rais balamuki bango nyonso balobi te tokosamaki mpe mingi sikoyo tokoki kokosama lisusu te yango bandeko babolingo tokeba mboka na biso nzambe alingi yango mingi mpe moto oyo azali koloba ete mboka na biso ezali na kati na malédiction ye nde azali moto ya malédiction parce que ndenge lelo bakonzi ya mboka na biso babandi kosala baeffort mpo ete mboka na biso etongama ezali vraiment une partie ya bénédiction ndeko moto akosa yo te oyo koloba ete mboka na biso ezali na kati na malédiction ye nde azali na malédiction mpo ete ndenge mama kalanga yawa nazali koyebisa bino ya solo bamobutiste oyo baliaka na mobutu basi balave cerveau akomi koyela sikoyo bato badiscours moko o mboka na biso ezali na kati na kodinda boyeboye alors ndeko na koyebisana na bino bokeba ata batémoignage oyo bazali kosalela bino ekoporte na yango solution te na vie ya moto nazali koloba yango ya solo ekoporte solution te ezali kaka azali korelate biso kaka misala mabe oyo basalaki ndenge lelo mboka na biso ebeba ekota na kati na libulu ndenge lelo tozali komona pasi ye wana kaka nde aye lelo mpona koloba lisusu te mboka na biso ekobonga te fo mokonzi moko aya kaka ye moto ayelaka biso message alobi ete nzambe atindi atelema mpo apesa témoignage mpo ete nzambe apermetaki azala na monde wana mpo ayoka mona aya kopesa témoignage sikoyo mpo ete kongo na biso nzambe alobi ete akosala likambo monene na kongo nzambe yango asala likambo monene na kongo te nzambe yango lisusu kaka atindi alobi ete kende koloba ete kongo eza na mboka ya libulu bandeko oyo nzambe ya escroc boye ndenge nini toyebi ete nzambe azalaka moto ya verité lelo nzambe akomi moto ya escroc boye ndenge nini bandeko tala soki bozali kolanda bamakambo oyo tozali koloba bokokomprendre ete makambo mingi oyo ezali kosala ete bapepe congolais tozala kaka na kati na kolala likolo ya bamasolo ya ndenge boye okomona moto mosusu ata azalaki na ide ya malamu mpo asala mpona mboka na ye komonaka nakosala nanga mpe te deya kutu mama kalanga asa alobaki ke mboka na biso ezali na kati na libulu ifo tozela kaka président ya koya tala bamasolo ya kolalisa oyo bamasolo ezali sans vie bandeko eza kopesa solution te bandeko yokanisi bamisala oyo Joseph Kabila aza kosala na baevre kitoko mama livre azali kosala yokanisi soko ozali na bolingo ya nzambe te na motema na yo okosala yango ebongo président yango ya nini oyo bazali koloba ete tozela président koya omoni ndenge bazali kolalisa biso yango na omoni ete ekomi ete témoignage yango bakomi meme koteka yango na ba DVD ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa bandeko tolamuka mpo ete ntango oyo ebongi malamu biso bapeple totelema topesa implice mpo ete mboka na biso ekende liboso na banzi ete mboka na biso ezali na kati na malédiction te me bamaloba oyo bato oyo bazali kose prétendre ete bato ya nzambe bango nde bazali komemela biso bamalédiction sans ke tomiyeba parce que moto nyonso to azali na moto ya kosala akokoloba ete misala oyo président na biso azali kosala soki topesi ye lisusu biso bapeple implice mboka na biso ekokende liboso me akoya koloba ete mboka
wana kuta ezali na kati na kozinda pe azali koloba ete ndenge kuta ezali wana soki bakonzi na biso bapesi ngai permission naloba nde nalobi ou bien bapeuple bandeko nzambe aleki kutu nzambe bato ya mokili oyo lobi apesaki yo permission lelo ye lisusu te komi sikoyo bato ya mokili bapesa yo permission mais finalement tokondima bino ndenge nini bino boyebi teke nzambe ntango mosusu apesi biso sikoyo mayele wana mpona koobserve sikoyo bamaloba na bino basali na nzambe mpo na nini mpo ete na ntango avant moye toyeba bamaloba na bino ezalaki te mpo ete tozalaki ya kokangama sikoyo nzambe afungoli mayele na biso moye bokosa biso lisusu ezali te bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci